Salut la grande famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur, votre présentateur Georges Chimba, Miss Gay, l'artiste, l'homme de Awabiso, le tonton qui fait mieux que les autres. Juste baïké, Makamo, Tozan, Mboka, Ngam, Nayara, ko informer Bino. Ceux qui n'avaient pas Bino, ne te bon di maraté. Nasna Isaki Bino, bon, pour 8 responsabilités. Oyo, na za nango. Bon, on a sous un plateau, Oyo, c'est-à-dire, Awabiso, Toza, attend 30 plateaux, on nazo reconnaître. 30 plateaux, donc, et ça la surprise pour Nabino parce que tu vas y avoir pour la défense et drapeau. C'est-à-dire, na informé juste na baïké makambo, tout ça na mboka. Pour l'instant, c'est juste que vendredi le 28, tu la bongo na You Arena Kasenda. Na grand-père Bozi Boziana, c'est-à-dire boya vous savourer la bonne musique avec grand-père na You Arena. Tout ça là bien pour grand-père à promettre qui baïke que ezamoko ya ba concert na Yasuka pour na tokuta na wana na Kasenda et pas ya Judith Ladona et pas Sylvain Lumbila tout ça wana ba te belé ba tout au balinga grand-père Bozi Boziana tokuta na le 28 na You Arena Kasenda. Et puis le 29, rendez-vous à Moko avec Tade de Montikile. Toujours dans la même place, na You Arena. Samedi le 29, Tozana Kadna Tade de Montikile. Wana na You Arena. Tout ça, wana et au Salabiso, toujours bien. Sauf qui te commis les 30. Dans les 30 ndé, tu as un concert les sous avec Janely Mbemba. Aïe, Motomoyembi. Boya Royeka Janely Mbemba. Alors bien, ça là bien. Na Junior Amorine. Merci l'équipe d'Anga. Ne boche l'anga ba fiche. Il y a des activités nous sonné dans Zolo Berawana. Ils ont qui toujours bien. C'est-à-dire tu as Janely Mbemba. Concert yangoyo. Tu as wana déjà les 30. Même les 30 wana kaka. Ceux qui ne pas Janely Mbemba. Tozongeli sous grand-père na Tade de Montiki et la staff nabiso ya kamama et pas ya boss Alfred Poto na Poto concert ezawana ya Tade de Montiki le featuring to baozawana na grand-père Bozi Boziana de ba conclure ya les 30 wana kaka les mêmes le 30 botu na nini mboki za ko ningana to kozala biso nyoso sous na junior bula Rouaga parlant en église ya Bima show 5-5 Naba. Show 5-5 Naba. Na Junior Boulawana, c'est-à-dire DJ Skelett à Motomobeti. Babeta qui n'a pas babeta qui bien c'est. DJ Skelett, effacer les tableaux. La DJ célèbre ya Billy. Torozana bango show 5-5 Naba. Le il y a dimanche il y a les 30 wana na Junior Boula. Ça dit côté pays à Brésil batigali simate à DJ Ker 12 azo bengi sana ba yike bana ya Luanda nyonso bazara Brésil na ba brésilien bango moko tokuta na epa ya Salvador Maya les 30 wana na Brésil avec DJ Ker 12 to salango toujours bien affiché za wana voilà show ya DJ Ker 12 ya wana pour clôturer mois de la femme bongo ba mettre 113 ba Rosala ba Tony Mopati ba Rosala ba te belé ba Rosala bongo yo ça dit tokutana et pas ya DJ Ker 12 na Brésil et pas Salvador Maya. Alors ceux qui te commis les sous les 5 les 5 il y a mois d'avril nazo beng sana ba ike biso tout ça na Maracana na Rua Dej et pas ya nono lomboto Maracana botu na nani Volcan Matabela. Volcan Matabela Chedat ou Luanda et bondi milangaya bako kosala ngo bien ba mbutu mbute zali biloka makasi zali ba evre perso toyoka Volcan Matabela le 5 avril, c'est-à-dire équipe ya G5 Production et Kozalawana Soko Zangi et Talio. G5 Production a proposé bino sous ce film ya bien na titre ya Lisumu, c'est-à-dire mardi à l'élo, mardi à l'élo à partir il y a 20h. Mardi à l'élo à partir il y a 20h. Jeudi, il y a le 27. Hein? Jeudi, il y a le 27 à partir quand il y a 20h. Deuxième épisode. Samedi, il y a le 29. Troisième épisode. Et puis mardi,
j'espère que il y a le mardi, il y a les premiers, il y a les deux, il y a semaine où on a au quota. 4e épisode de vidéo ma solo, vous allez filmer mon sous. Bon film ya tour film bulusi sukoleka na boy na chabino motema moto yango za ki lokola makambo za na ngona kati ya mboka na yaki pona informer na bayike pona za mo lobeli ya mboka tobosa na pete nzambe apesa ki nzambe pe azwi toza na matanga bayike tozolela mbonzo centre ville oya tika gibiso déjà mois 2 jours yango mais programme européen sama Boya yoka kaka programme pa ya molobeli ya mboka Miss Girl artiste. Merci na Luanda, merci na Angola. Bino ba bolinga kanga itika na pesa mbote et pa ya Ben Willy les Gabonais, les seuls fantômes qui sourient. Na pesi mbote grand frère ya na biso liboso. Chouezate. Ben Willy les Gabonais, les seuls fantômes qui sourient. Na pesi mbote et pa ya le big boss. Vandu ya mboka. Parlo du sang touche les guerriers, na pesi beauté et pas ya bodig matadi beauté plus l'argent. Aïe, ce qui Nathalie na kota bakalemba dojiboé outiti oye dollar papier mouchoir Diego Outiti, ça se passe en billet vert. L'homme de valeur Diego Outiti millionnaire en Kwanza. Salango bien de sola qui na pesi mbote sigozali mbote comme la Charlie Luboya grand prêtre. Charlie Luboya grand prêtre mbote comme la docteur Petit, monsieur le docteur. Il y a Patrick Petit, Mbote comme la Diebase qui est le directeur patron voyou. Na Pessi Mbote, Bongo et Paya, Roby, Visor, Aigle, Roby, Visor, Aigle, Roby. Ah oui. Na Pessi Mbote, Bongo et Paya Patukia Malimer Yalemba, na Pessi Mbote et Paya na Batu Nyonso, Balinga Rangai, na Bagi Torosala yango bien. J, Baz, Jordan Bata. Kilo ya mboka na pesi mbote. Dieu merci Kimbango a pesi solution et pas bangolais na ba congolais. To sala yango bien. Alors, ezaki lokola basango na ngai na memena bino, bo pesa confiance na Miss Girl pour awa to ratarate. Tango ba utaka isika ba utaka wana bayaka. Bakuta rabiso, so ba longwa ba kei batika rabiso pour awa. Ezala rabiso. To kutani mbala sima. Bansango yango wana.